Félix Tshisekedi. Bon, Kabila bandaki awa silité biso te. Donc on a pas ma titinde assise la biso a. Papa lobaki le peuple d'abord. Peuple awa azodinda azokufa. Donc on a choisi so le to là. Bota bino mo bino za libanda boy. Mama ti la kata banda kukuna. Maya uti kuna likolo. Kote basala nzela na bango wale silate. Siko e pasuki kuna ndenge pasuki bongo. Mai nyonso ya ba toilette ya ba nini. Donc a to za ma bien te to lende pas fati. Ate la biso likamo a aider biso. Et où met la quitter. Parce où met ngeze za mabe déborder tina kata ndako to pepi. Les moments où on si bilo kweza libanda boyo ngeza passe vraiment. On le biso solution vraiment. Comme ça, les Chinois vont se lever. Donc, comme ils ont mis un boule, ils ont mis la salle là. Bon, c'est la solution. Ils ont na passi. Passe l'équipe, ils ont mazoto a to comme ba paquet, le kola ba pomba. Pour la couper pas mal. Na sala ndeni na lebi. Moi ko bala zate. Ngai moko. Couper pas mal. Sala ndeni na liawa. Donc on a atongi bandako ba tuso kidoko. Ba karo ba makambo. Moi to fanda ezate. To la ka pongite so ki pour le beti, to koma ka debout. To za na pasi na mai. Bino ba ndorap. Ba député ba lo bela biso li kambo. Ba lo bela biso. Honorable umezo la biso solution na mai oyo. Abongisa biso ba terrasser. Apesa nzela sala ngo salema. Tozwa kibe pona kofanda. Tolala ka pongite. Eloko te. Nga mwana mwasi na koma ka mwana mobali. Pona kosala mosala. Bozo la biso solution. Pope ezonga. Tolebi babulu. Tolebi maya babulu 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Note excellent. Oui, merci, monsieur le président. Mais lelo d'ailleurs qu'on vivre pendant oyo pendant salaga bateau et zani. Quand on a eu des carabines que nous sommes députés provinciaux, tout ça un rapport, il y a vacances parlementaires. Ndenge mai côté la population na kati ya commune Ngalema boyo bakate. Kotinga yango nyonso na gouvernement provincial et que na gouvernement central. Yango ndino moko moni événement ndenge mai déjà ko bebisa et c'est bebisi et buki déjà bandako ya bato population ndenge bazo kupa lelo to bibite so bakola la wapi ni bale baso bacholi yango babengi ngai na kusa na population ngai yo na kati ya mai naza kosala ndenge population kunga maloka kati ya commune Ngalema. Nebisaka bino ndenge tokomaka mikanda nzela oyo ya route Nzolana o basalaka esikoka na nzela esila te dega yango pasi yango mpenza yango oyo bino moko ozomona population ya kate lokunga maleka commune Ngalema population nyonso autorité ezala assemblée provinciale nati bino témoin assemblée nationale gouvernement central nati bino témoin tala population bakolala wapi nzela oyo ya nzela Nzolana est débordé basala yango esila te depuis 2018 diplôme d'élection esila te conséquence yango oyo biso gouvernement oyo biso badéputé tosalaka te yango okutinga na kati ya population nazotambola nasala dega ndenge mbula eza kobeta donc tokuti pena en plein donc eza live direct eza te keno baakosa mai yango oyo awa tokomi na pasi mingi na kati ya quartier lokunga maleka mwa eza te bato nyonso bazili na mamai tala ndenge mai eborde nzela Nzolana ekoki partout donc population lokunga maleka baza menacé na mai ça ne va pas ici vraiment soki mine beti dégâts mai débordé.
oyo vivre pena ebale moko ondima kutu te mais toza na Congo vraiment oyo vivre ndeko na bino a traversé ebale fleuve Congo quoi nga na makolo balukila biso solution te bato mosusu mpe bazolukila bango solution biso mpe toza bato tata tofotaki biso nyonso mpo alukila biso solution toza na kimia te na bana biso bamosusu toza bamama veve place tokokende na bana eza te mokonzi nde alukila biso solution nzela oyo basalaka basilisaka yango te basilisa biso nzela wana mpo biso kote tozwa kimia do baza na kimia ata moke te soki mbula ebandi nde baza wana soki bakangami na ndaku moya babima libanda eza te donc soki babimaki kote baza mal à l'aise donc ndenge malweke eza bo donc mokonzi lukela bango solution donc luka vraiment solution mpo bata malweka mpenza sino te okokunda ebele awa oyo eza nanu soki mbula mibale soki mpe ya misato mbula oyo soki nzela nini yango basala ekenda soki sangama basoki kote nini yango wana olie basukisa nzela yango ntina suka mpo mai ekende tout droit bango batikaka nzela yango kaka na katikati ale mai olie ekende boye ekoma kokata mai nyonso ezongeli bata malweka donc awa mpenza ezoluka mpenza mokonzi toyebi te soki mpe ye moko akoniata awa soki mpe akotinda bato donc awa mpenza intervention rapide totelika Félix Tshisekedi bo Kabila bandaki awa asiliseli biso te donc on a pas titi nde asilisela biso awa papa lobaki le peuple d'abord peuple awa azodinda azokufa donc wana choix te soki tolala bota bino mo bilo eza libanda boye mama eti na kata bandaku kuna mai awuti kuna likolo kote basalaka nzela na bango wana esila te siko epasuki kuna ndenge epasuki bongo mai nyonso ya batoilette ya banini donc awa toza vraiment bien te tolende pa fati ateyela biso likambo aede biso donc so esali biso en tout cas manda nsima kaka ye mutu mosusu te donc peuple d'abord tona mutu mosusu te kaka ye donc aede biso vraiment donc kolela kote oyo donc à part ye
mutu muso sala susu te ce qui était donc papa Fati to le livre biso na malweka to le livre na kombo na yo peuple d'abord quand ne parle ba ki tellement c'est la biso ce qui était apena ma beza makado to dindi na biso mais tout opena to dindi ya makasi ya kokufa banda ku ebukani Fati ata la biso me likamo nzela o nzolo na oyo basi sa prince na bango oyo po biso be koto to zo kimia basa be ba terrasse ya bien basa ma terrasse ya bien to zo kimia bon to kate donc lelo on a kota on la ti donc papa malembe mambula ngutu eumelaki te oso eumengeki eza mabe débordé ntina kati ya ndako topepi nde bomoi topangusi biloko eza libanda boye donc eza mpasi vraiment olukila biso solution vraiment komsa bachinois basala ebebisa bon ndenge ye aye papa ayebo aye komona ye nde moto akolobela biso kozwa décision ya quartier na biso ndenge ekomi tosepeli mingi komona ye boye nde alobela biso kuna. Merci. Okay. Depuis basala nzela ya nzola na oyo esuka na régie bachinois batimola kotimola batimola bakanda mala wana bakanaliza na se kotoyo alors epa na biso kotoyo nde mai ya mbula nyonso ekoma kokite pa na biso ekoma déranger mai ekoma kota tina bandako moyen toleka eza te bameka kotrouver solution parce que ebele bandako ekwei bamire ekwei bana bacholi ngai moko kutwa na kati ya ndako mai ekoti tina ndako babiloko nyonso tobimisi libanda. Donc ceux qui doivent vivre cette situation oyo eza ba chinois na nzela nzola na o basalaka basilisaka ngote ba canal nyonso ekita na se nde koto vivre événement oyo ali. Ceux qui moyen cause la solution ya moi vite ezwama pour ceux qui ezalaki na butu ezaliwa na pasi na kolila. Heureusement que mbule beti na moi na mwatango moke katani. To bima na situation oyo tozalelo. Na bana donc moya kolobeza te mbule ezokota badega makasi yango wana tozolela leta atalela biso likambo eza pasi mpe mawa mpenza moya kolobeza te bilanga ekundami bandako ekoti mai moya kolobeza te tozonyokama leta atalela biso likambo asilelela biso nzela ya nzola na pasi eleki nzola na te tozolela bachinois basala biso mabe bilanga ekundami bandako ekoti mai donc eza pasi. toyali awa tozo souffrir mai awa soki mbula ebeti mwa eza te soki mbula ebeti tolalaka te ifo totelema kopepa mai kolekisa mai nga mwana mwasi na lembi bozwela biso solution nde toza na pasi na mai ezoderange biso makasi tozosenga na bino bakonzi na mboka bahonorable tokomi kozwa mai ya mbula nde tozomela tozosalela bozwela biso solution nde toza na pasi eleki biso banzoto awa tokomi bapake lokola bapomba mpona kopepa mai nasala ndenge nini na lembi oyo mobali aza te ngai moko kopepa mai tala ndenge nayali awa ntongonga otongi bandako babiso ya kitoko bakaro bamakambo mwa tofanda eza te tolalaka pongi te soki mbula ebeti tokomaka debu toza na pasi na mai bino bahonorable badepute bolobela biso likambo oyo bolobela biso honorable ume ezwela biso solution na mai oyo abongisa biso baterase apesa nzela busalango esalema tozwa kibe mpona kofanda tolalaka pongi te eloko te nga mwana mwasi nakomaka mwana mobali mpona kosala mosala bozwela biso solution pope ezonga tolebi mabulu tolebi mai ya babulu C'est un travail à toute personne et à tout le monde. La descente que nous avons effectuée, c'était uniquement pour que nous puissions être en contact avec notre population. Parce que la politique nous dit quoi? La politique nous dit que c'est l'homme qui doit être placé au centre de toute préoccupation. Donc, moi, si cela me sera préférable ou permis,
pour descendre sur le terrain, je serai toujours permanent pour être en contact avec notre population. Je voulais donner un élément important. Vous savez, il y avait un roi David qui disait, il était toujours content quand on lui disait d'aller à la maison de l'Éternel. Moi, de mon côté, je suis toujours content quand on me dit d'être à la proximité de la population. C'est ça ce qui est ma conviction. Donc, je suis à votre service. Le travail que je suis en train de faire, c'est un travail qui est très complexe, qui est costaud. Mais moi seul, je ne réussirai pas. Mais avec votre appui, votre assistance, je réussirai. Et c'est Dieu qui doit être mis au centre de tout. Vous savez, la Bible dit, c'est Dieu qui est le maître des circonstances et du temps. Nous avons essayé un peu de voir nos amis qui sont dans des moments très difficiles. Nous partageons cette expérience à rester ensemble avec nos amis. Et je pense que nous allons introduire les requêtes au niveau de l'hiérarchie. Et il y aura toujours une solution. Je ne vous rassure pas que ça sera pour le moment, mais peut-être dans un peu de temps, il y aura toujours une solution. Donc il n'y a pas beaucoup de choses à dire. Je vous remercie d'abord pour votre assistance. Ça m'a beaucoup réconforté. Je remercie infiniment l'honorable Gilbert Oumé, celui qui est l'auteur de l'initiative. Il était venu me voir au bureau pour me dire que non, on doit descendre avec vous sur terrain pour que nous essayions un peu de voir comment vive notre population. Vous savez que les larmes a coulé dans mes yeux, mais je ne peux pas manifester à la portée de tout le monde. Il y a des gens qui ont parlé, il y a des gens même qui ont manifesté ce qui était vraiment attristé dans leur cœur à travers les émotions et sentiments. Donc ça m'a beaucoup aussi attristé. Mais ce que moi je peux vous dire que on doit toujours mettre notre confiance à Dieu. C'est Dieu qui est le seul maître de tout. Et la politique, on doit aussi avoir la confiance, parce que c'est la politique qui dirige la cité, et c'est la politique aussi qui a la main mise dans l'homme. Donc ce que je vis aujourd'hui, c'est que nous avons fait constat avec l'honorable Gilbert Oumé. Moi de mon côté, je veux aussi introduire le requête au niveau de l'hiérarchie. Je ne vous rassure pas que ça sera pour le moment, parce que nous sommes dans une période de confinement. Et passé le confinement, je serai infatigable pour que ces requêtes-là soient résolues au niveau de l'hiérarchie. Donc, je vous remercie infiniment pour la présence de tout un chacun. La possibilité matondo mingi. Mboka na biso, eza ya biso, eza ya bato mosusu te. Bato bakobongisa mboka eza biso nyonso. Tolinga mboka na biso, ata mabe ezali, tosala nini, tosangana, tolongola mabe, po totia malamu. Moto azalaka kaka na baimperfection. Moto alobi akoki aza te. Moto akoki na mokili eza nani, eza nani. Biso nyonso tozalaka na balaki, tozalaka na baerreur. Toza na honorable député provincial pour Bokotaki na Ngalema, naza na estime na ye, napesi ye baappréciation ebele parce que aza infatigable. Donc nazalaki na ye na bureau, alobaki na ngai alingi population na ye ya Ngalema akotika bango ata te ke soki baza na pasi ye azala na esengo. Soki population na ye baza na pasi ye mpe akozala na pasi, soki baza na esengo ye mpe akozala na esengo. Ntango alobi eloko wana esali ngai mpe ereconforte ngai nabi te aza mokambi ya malamu. Mokambi ya malamu akabolaka te, azalaka toujours ezala na mawa, ezala na esengo, azalaka na population. Donc napesi bino matondo ebele, nasengi kimia ezala makambo ebele oyo biso tomoni, oyo totali na miso, tozala na patience, totia mpe nzambe na kati ya makambo yango, solution ekozwamaka. Donc oyo ya mokie nazali na ngai ya koloba. Boboto
Mwinga lukunga yango eza ya kopela. Mwinga lukunga yango eza ya kopela. Eso va a pasar un poco. Vamos, tu la vida. Solo como sabes no sala muy topo yo ya va Enak sama dia ada rasa.